Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle nyonso, Fidèle Story yango yo bozota lato, bozota laté. Toya lisusu na film oyo secret caché, secret oyo bombama, film oyo eza kitoko, film oyo ba fidèle eza goût. Merci na Brazzaville Mobimba, merci na Kinshasa. Film ebandi awa esika tomoni ba garçon mibale na kati ya temple. Nayoki kolela na bino, nayoki baposa na bino. Tala esengeli bosala. Bomemela ngai nzoto ya basi oso tu bokobima na bango bomemela ngai, bomemela ngai, bozwa papier mouchoir oyo bosalela yango, bopangwisa yango na basi soki bosuki kobima na bango, mai wana bomemela ngai yango. Bandeko na ngai, film oyo eza kitoko, film oyo eza goût. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle nyonso, Fidèle Story yango yo bozota lato. Ya o bolo bananga eza pena makasi na ko sala ngo vraiment te. Ni nango vraiment ozolo bana zo comprendre yo te. Eloko ni na makasi eza wana, hein? OK. Tozo coopérer eza cop. Eza makambo ya mbongo chéri. Yo ndimaka obima na biso. Tokopesa yo mbongo ebele. Tikanga na ebisa yo. Tokobima na yo pe tokopesa yo biso surtout 50%. Donc yoko sepela na yango. Oko sentir à tel moko te mabenga na ndeko na ngai, oui. Kaka ndenga ebisio. Toko peso mbongo ebele. Yoka. Toko futo même double 100 000 naira 100 000 naira. Hein? Ça la choix na yo. Yanda na nyoso toana nandimi. Oh, merci chérie. Merci vraiment. Soki loka boyi boko futa nga double 100 000. Mais na bondeli bino mutu moko te ayeba o. Nalinge soka biso bibale. Oyebi komo na biso zanani. Oyebi komo na biso babenga biso banani. Babenga biso ba secret caché. Donc biso tozo ba secret o titre okufaka mutu akoyeba te. OK. Mutu moko te akoyeba ke to bimaki na biso bibale nzela moko. D'accord. Vraiment Bapa fongo la porte ya kota waza princesse na biso. Film eza kitoko. Ba fidèle na ba fidèle nyonso. Film oyo eza goût. Je dis merci à Gémiment Fumu. Big dédicace à Maman Cheften. Ya groupe cinéma Fidèle du Mauvais. Gémiment Fumu. Olingyo kota na groupe cinéma Fidèle du Mauvais. Benga Maman Présidente, Maman Cheften, Maman Gémiment Fumu. Film oyo na dédié yango epai ya mon cordon Alex Mbuyamba ya Mama Yolande Lukebadio. Merci vraiment. O sepeli nango non? Oui, na sepeli nango vraiment. Vraiment, ngape na sepeli vraiment. En tout cas vraiment, ça vraiment bien na sepeli nango.
En tout cas, c'est peut-être grave, mais ils sont passable. En tout cas, ils sont magiques. En tout cas, na sepeli nango vraiment. Oui, na yebi sekio ko sepela nango. Taleli. Ba otala le teleli ya kotiola. Ba otala le teleli ya mawa. Po ba yebi objectif na bango. Film on a dédié yango et pas ya ba jeune fille nyonso. Ba jeune fille à lokolo moko. Ba jeune fille à loboko moko. Ba jeune fille à chance. Ba jeune fille à nguya. Ba jeune fille oyo bolingaka mibali ya luxe. Oyo bolingaka mibali ya mbongo. Oyo hotel comment nango ba lieu de refuge na bino. Bolanda film oyo na bokebi nyonso. Fidèle d'histoire. Toye lisusu na film oyo pona komema encore conseil. Oh nabosani. Nzambe na ngai. Nabosani penda kosoma papier mouchoir. Papier hygiénique. Oh, au moins pendant na lobaki to sombango. To lekio kokumba vitesse lekio. En tout cas, na ko se rappeler que naza na papier mouchoir moko. To ko utiliser yango mama, utiliser papier mouchoir. Ba fide bien. Botala ndenge bandeko na nga ya basi boza ko bebisa ba vie na bino. Film eza kitoko. Film oyo eza goût oni nango vraiment nzambe. Pona nini boye? Na bundi vraiment pona zwa mbongo nazozwa ka eloko te. Nazozwa eloko te. Na sali nyonso ndenge mobali asalaka. Nazozela kaka. Na ko continuer bwentika. Nzambe. Na lembi vi oyo vraiment film oyo ezali na ba leçon ebele poni noza na classe terre ba bengani nga na Minerval o nzambe na ngai Minerval lisusu ba professeur yango na bino professeur alobi oyo akofuta mbongo secret caché titre ya film oyo na dédié film oyo epai ya ba courageux na dédié film oyo epai ya ba influenceur na ba influenceuse nyonso ezala calme papa akobunda po atindo na école okotanga lobi okozonga yo ozoka te moko na nga ndako futa Bayer, pardon, nazoluka. Ozoluka quand? Okoluka ngo quand 3 mois déjà ngo na avertir yo, na peso une semaine. Bandeko na nga ya basi. Bandeko na nga ya mibali. Film oyo ezago tolanda film oyo. Film oyo ebombi ba leçon ebele. Film oyo eza na conseil. Film oyo landa yango na bokebi nyonso. Oh grand esprit. Tozali awa na eloko senga kibiso. Ndeko na nga ya basi. Ndeko na nga ya mibali. Yo moto lula. Yo moto linga. Yo moto za fia loboko moko. Tala bisika. Bato yo influencaka. Bato ba influencaka yo. Bato yaka na kate ko influencer biso. Ke yo bimarana bato minene bazana mituka bazana ba jeep. Tala makambo basala après avoir kubimana yo. Bosali penda musala moko ya malamu. Bozala assuré. Mbongo na bino ekokita ekotanga lokola mbula lokola miel. Ba client na bino bakofuta. Te bokozala toujours na mbongo na bozwi. Naza ko assuré bino. Merci grand maître. Film eza kitoko. Film oyo eza goût. Correct. To réussir ba konfuta biso ba mbongo to komi ba millionnaire. Merci na gemiment fumu. Merci na gemiment fumu.
Groupe cinéma fidèle du Movi. Groupe cinéma fidèle du Movi. Ya président fidèle du Motonzambe. Oyo ekumbami pe kamami. Na chef tene na biso Gémiment Fumu. Groupe cinéma fidèle du Movi. Ezo ça la recrutement. Il y a ba artiste. Olinyo koma kosala théâtre. Formidable. La esimbi. Esimbi ni nango. Na yebisa ki ndeko na mbale ko réussir et réussir tala ya otala vraiment 500 millions de dollars na compte na ngai ekoti nzambe na ngai yo 5 oza na sérieux oui na za sérieux 500 millions. Oh mon frère, ngana ne kotite. Nzambe na nga na komi millionnaire na ndeko na ngai zala calme. Bango yeyo ba oyo bengaka ba influenceur ba oyo bengaka ba entrepreneur après ba ordinateur na bango après ba téléphone na bango ba live na bango na ekolakisa bino lelo ba vraie vie na bango ba vie na bango caché nini basalaka tolanda film o na boke binyonso mama ekoti o tala penda yozo ko supporter bozuite ngai pe koto ekoti na komi riche nakomi riche o olingo comme artiste comédien olingo sala film cinéma yaka na groupe cinéma fidèle du Movi benga chef tene na biso Gémiment Fumu na 080 13 79 140 comme artiste recrutement eza ofele benga groupe cinéma fidèle du Movi et pas ya chef tene na bango Gémiment Fumu 080 13 79 140 benga Gémiment Fumu po kota na groupe cinéma fidèle du Movi tolanda film oyo ndeko na biso ya mwasi yeyo akendaki kosala partouze ba proposaki ba million ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali tala ebele oyo baza kokufa avant l'âge yo zoloba mwasi kitoko yo akufi oza konyongo oza kolela nzambe mobali kitoko akufi ndeko na ngai oyebi te ba pratique oyebi te ba nzela ya leka botala moko na bango yeyo ndeko na biso ya mwasi likolo ya mbongo andimi abimana mibali mibale nzela moko likolo ya ba pourcentage ba doublaki mbongo ye andimi apesa nzoto o eza temple ya nzambe mais apesa yango pour que yazwa kaka mbongo il suffit asoma iPhone il suffit ndeko na nga mwasi asomba kabelo il suffit azala au top asala ba live il suffit mokile yeba ke yende mama bonheur yende la queen mada tolanda film oyo bandeko na nga basi bandeko na nga ya mibali film oyo eza na ba leçon ebele je dis merci à mon cordon Alex Mouyamba ya mama Claudia Lukebadio merci beaucoup merci na papa Dalton Tayele fidèle ya solo tika ngai na mwaka ba fidèle na mwaka adorateur Jurès Kembo na mwaka papa Keros Kafi na mwaka espoir Ilunga botika ngai na belela Ezekias Ilundu na kobosa na jamais mama Marianne Matondo fidèle ya solo bango yeyo après avoir sacrifié mwana mwasi bango yeyo babandi feti bango bakendaka ba boîte de nuit
bango bavandaka na babar bango basopaka masangwa ndeko na ngai yozo bunda ya pasi yozo bunda ya voie normale pardon na bondeli yo oyebi source na bango te oyebi bisika bazwaka bambongo na bango te oyebi banzela balekelaka te pardon ya na ngai ya mwasi tala famille tala charge ya libota tala bana pardon ko gaspiller mbongo na yo pamba pamba te ya yo ezali ya motoki ya bango eza ya makila ya bango eza ya basacrifice ndeko na ngai filme oyo ete ya yo tomoni mpe ndeko na biso ya mobali oyo abandaki ko se plaindre oyo mwana babenganaki na classe oyo papa bayere ayaki kofinga mpona 3 mois impayé ya ndako na ye yeyo aye kosala nini eske aza lie na bango eske aye koluka nini tolanda filme oyo merci na bafidedian merci na bafidedian nyonso filme oyo epesa yo leçon filme oyo eza na 5 parties ndeko na ngai ya mwasi korate ata partie moko te pardon ndeko na ngai ya mobali korate ata partie moko te ya filme oyo eza gu ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi tomemeli yo filme oyo ete ya yo bainfluenceur na bainfluenceuse oyo yo omonaka na musika oyo obangaka oyo olobaka ke baza na bamillion baokende badubai baokende bachine basolaka na baautorité baza bato minene ndeko na ngai oyebi te oyo ebombama na nsima ya bakamera oyo ebombama na nsima ya batelefone oyo ebombama na nsima ya baordinateur baentrepreneur onga naza entrepreneur onga naza boye bana mibali mibale na kati ya chambre ya hotel babandaki kosala nini filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu merci na bafidedian merci na bafidedian nyonso tu ya ngaba ya masina surtout na Petro Congo merci na bafidedian na nyonso ya lemba ya bumbu ya selembao ya monga fula ya mbinza pigeon surtout na lalua na bafidedian baza ebele na mbinza pigeon na veni kokolo pa famille na ngai ezali bafidedian solo bazalaka wana na mbinza pigeon esika na kolela ya veni kokolo bafidedienne ya veni kokolo filme oyo ete ya bino je dis merci à Rovia Fidèle di Makese mère à Palais Kolobo je dis encore merci à Serfi Fidèle di la fille à papa mon père na bango la basketteuse bango yo bazumbongo ya makila na sima ya bakamera na sima ya batelefone onga naza journaliste onga naza interprète mais oyo ebombami bandeko na ngai tomemeli bino filme oyo secret caché tika nayebisa baebanso tu bolingaka kosala cinéma mais bozwaka baopportunité te tika nayebisa baebanso tu bolingaka kosala théâtre ya solo ya soin ya propre neti ya banigeria groupe cinéma Fidèle di movie eza kosala recrutement yaka to forme yo yaka to lakisa yo yaka osala cinéma ya qualité yaka eza nango ofele benga biso na numéro oyo 090 74 50 400 benga chef ten gemiment mfumu na 080 13 79 140 tozali na debonome répétition na biso ezalaka na debonome wana na saut de mouton na bengi bana ya limité na bengi bana ya masina bana ya lemba bana ya matete bana ya njili na bengi bino nyonso tu bana ya nsele ya maluku boya groupe na bino yango yo Fidèle di movie moment mbalo lobi nini naza vraiment désolé nde na kati fête na bino naza vraiment na imere te po na azala na fête na bino vraiment maman nanga vraiment aza maladi médecin penza azosenga biso ka 20 000 naira kaka ndenge naza awa ata
1000 naira ya pamba ya 1000 naira ya pamba ezati na yeko senga bino nde boza ba formateur nga bozo former nga bosunga ngai na donc kana bongo nde siko bébé siko fête nanga pour maman no eza na hôpital ozo bien ko imaginer est-ce que ozo mo te que penda ozo bébé sa fête na biso za kata fête ndo nanga mobali pardon kanga mundo na yo donc otiki penda biso to kata penda fête to tika ozo respecter biso te ozo respecter biso te o mema ki maman na hôpital mais kende zala mobali bikisa ye pesa mbongo yoka biso to ba frère toza na mbongo te ya kopesa yo pardon yaya nazo sengaka 20 000 kaka pardon basunga mama bika yaya kasi 20 000 wana nde ozoloba te toza nango te toza na 20 000 wana nde ozoloba te ata 1000 francs toza nango te 20 000 francs eza te donc soko yebisaki nga ata lobi ke koya awa ngai quand même na lukata moi 1000 francs moi 2000 na pesa yo za ndeko na ngai mais na minute so ndongo zo bisanga boye naza na mbongo te mbongo eza te moi mobali eza na passe pona yo donc soki eza penza ke tozalaki na mbongo tokoloba ebele te tokopesa yo tika na yebisa yo eloko moko te ekomela mama na yo kende bunda sala lokola mobali asalaka pardon yoka ngai yaka to sala fete yaka to mela yaka to lia tika mama kuna na hôpital yaka kota tolanda film oyo bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali pardon film oyo eza intéressant film oyo eza goût fidèle story toza pe tokozala toujours merci na ba fidèle bien merci na ba fidèle bien na nyonso fidèle story yango yo bozotala to baboyi kosunga ngai mais bazobwaka mbongo kuna na kati bazosala feti na basi mais baboyi kosunga ngai mokili vraiment eza méchant ndeko na ngai ya mbasi ndeko na ngai ya basi ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi na ndeko na ngai ya mobali mama na ngai papa na ngai pardon na bondeli yo soki oke epai ya moto kosenga lisungi aboyi kosunga yo koforce ye te oyebi source ya bozwi na ye te osalaka na patron asungaka yo te pardon ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi source ya bozwi na ye te oza na ndeko na famille aza na poto aza na mbongo aza na fonction aza na esika ya malamu me asungaka bino te pardon kobeta libaku te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali vie eza na barealité ebele aza ndeko na yo bien sûr me oyebi te oyo asalaka caché aza papa na yo aza noko na yo tante na yo yaya na yo leki na yo me oyebi te oyo ye asalaka na kobombama tika nzambe ya lola afungolila yo baporte filme oyo eteya yo filme oyo eyebisa yo moto nyonso tu aza moto ya koluka lisungi te moto nyonso tu aza moto yo kotia loboko te po apesa yo oyebi te bisika ye aza kozwa yango oyebi te bisika ye aza kobimisa yango ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali fidèle story toza pe tokozala wana toujours mpona komemela bino bafilme oyo kopesa conseil merci na bayebanso tu bopesi biso confiance merci na les amis de fidèle story bozalaka bino merci tala bango yo balingaka boye nde basepelaka wana aza kotutuka lokola moto akoti milimo wana aza kobalula wana aza kobaluka lokola vie esuki yalobi nga naza yebi bambiance nga asalaka yebi babwati nga akota yebi babar nga akota mpe asuki wana te azoyebisa yo yebi bahotel nga na kota film eza kitoko film oyo ndeko na ngai ya mwasi
ndeko nanga ya mobali ezagu Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien, merci na ba fidélien na nyonso, Fidèle Story yango yo bozota lato bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager, la star du moment. Tobengi yon de koya mwasi, tobengi yon de koya mobali, ovandi na masina, ovandi na limete, ovandi na matete, ovandi na rompengoba, ovandi na njili, ovandi na kimanteke, ovandi na nsele na maluku, groupe cinéma fidèle du movie, ezali ko sala recrutement, au sala théâtre, to au sala te yaka siège na biso ezali na debonome na arrêt wana na se à saut de mouton, tozali wana benga numéro oyo 090 74 50 400 to pe benga chef ten na biso mama Jemima mfumu na 080 13 79 140 benga mama chef ten na biso mama Jemima mfumu na 080. Oui, bien, ça n'a pas besoin de comprendre biso te. Bazo comprendre de to sala mbongo. Bango bazo kanisa ke to sala mbongo kaka na sima ya caméra, na sima ya ba ordinateur, mais ba yebi te ndenge to sala mbongo na biso. En tout cas mbongo eza mystique. Ya sukola mutuka kuna. Tala pena mbalo penza. Ni na ngobo ina ye. Mais ndenge nozotinda camarade na bino, ake sukola mutuka. Boza na mbongo boko sunga ete. Ni obeza kitoko te. Mama eza pop na yo te. Ozobona sikoma momo sino zalaka nango. So angiso bando kote la ye. Mama ye musala na ye yango wana. Azali élève na biso. Yango siko to pese musala à part musala zo ya koyekola ya ordinateur ya ki influencer naza d'accord te. Naza pena d'accord te. Sengele bo selo moko pona ye. Bien sûr, faut to selo mais to pese da musala. Et sengela sokola kami tukasa kamisala wana. Et sengeli ya sala bongo parce que ça paraissait mobali ya sa koma mobali lelo mibali ba fungwama. Lelo ma solo échangea. Papa tika koloba loba bongo, hein? Bien ya sokola ngo bien proprement. Et ça la propre informatique kota simanase. Sokola ngo penati na se oui na sokola. Oui sokola. La vie appartient au courageux. Ya za courage te. Aza courage te. Bandeko nanga ya basi. Ya tika ya sokola mutuka musana ye yango wana. Ya fongola masango to mila. To mela to sepela. Naza posa ko mela. Il faut na mela na sepela na bozui. Sala noki sokola. Na yebi ke baza ko finga ngai. Mais nene bato basala ka musala ya ordinateur. Baza ka musala informatique. Baza musala ka intelligence artificielle. Ba comme ba millionnaire boy. Secret na bango ezanini. OK na osala. Ndeko bandi ko réfléchir. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali keba ezana bato ebele. Yo zo moneka changer afandisi mesa na coin mais azotonga ba étage. Ozomona eka cambiste, ozomona eka pesa ba formation cours moko ya anglais, cours moko ya intelligence artificielle, akanga neka ba photo, e ba photo ngo place pas ateka ka to yebite, mais aza ko influencer, aosomba mituka. Aza neka simple journaliste. Ya sala musala bien. Boni boyeko, musala ngo to la kisobongo. Yebite intelligence artificielle za musala makasi. Fo yekola oui chef nazo yekola. Yekola application na yebango. Maîtriser yango. Ah. Ina ngona yo. Ngola bisala ka mona muke. Tala ndenge baza ko masquer misala na bango ya molili. Batie ordinateur liboso. Atie mwa mesa moko boya za bijoutier.
place pe bato ba osoma bijou na ba mituka ezalaka te mais ya zotonga ba immeuble ateka iPhone moko boya za influenceuse nalingaki omeka mpe koexplike nga eloko oyo mwana mobali bongo te na meka koinstale yango bongo te yo mpenza okoyeba makambo jour nini yo za eleve ya ndenge nini boye bayebisaki yo zwa application ya Gemini application bakomi Gemini sala prompt na yo osali prompt na yo otindeli Gemini donc Gemini moto akope akorégénérer oui Gemini moto akogénérer yango mais nakanisaki ke yo lobaki ezali Chat GPT mais Chat GPT yango mpe Chat GPT mpe azali mais Gemini aza plus fort que Chat GPT salela Gemini omoni Gemini zala lakisa exemple omoni da Gemini okoti awa okomi ozwi photo yo lingi oloba otransforme yango otindi oyebisi Gemini yango ndo oza kopesa ba détail tika ye moko aluka non tika la salela yo omoni mais sikoyo soki nazelobi sikoyo bongo sikoyo omoni te ke ezo komplike nga ndeko nanga mobali eloko nde eza komplike wana yo ozomona te ke ozolekisanga ta ozomona te sikoyo ozolekisanga ta nayebisi yo boye Gemini ne azali wana pona ko moderniser ba photo pona ko générer ba photo zwa photo yo lingi eloko yo lingi koma sala prompt na yo otindi yango na Gemini akotindela yo soki osilisi okei sikoyo na Gemini ayebisi Gemini akomisa eloko wana video nde okogénere sikoyo image ok na comprendre eza bongo oui eza bongo sala yango bongo apesi kosuka wana te soko olingi lisusu osala soko koleka zwa Claude bato basaka internet kise bayebi zwa Claude ekoyede yo mpona makambo ebele oyoki donc baapplication eza ebele donc salela yango surtout soko olingi osala bapublicité nano banana aza wana nano banana nde agénéraka kozala presse te landaka nde naza koexplike ndenge naza koenseigner yo bandeko na ngai ya basi merci na Kinshasa merci na Brazzaville merci na Angola merci na Luanda merci na Pointe Noire merci na Okoyo merci na baeban surtout bozali kolanda biso na la telema na la kitema na vanda yoki Kongo passe nazo comprendre yo te on te ba loka yo za kindoki te boy depuis na bandi koloba awa na lo sale loko moko te tika ya kende kaka kende kuna nanu kende osala musala kuna kende sala musala kuna mon frère oza ko expliquer azo comprendre te na ngobo na yo tika ya kende ya za boni mabobola ako avancer te nina ngo zambe na ngai ya kotala ngo ya kotala asali buzoba akoti na pono mwana mobali openda aza pena mayele te mwana mobali openda aza pena mayele te olia générer eloko ya bien a générer eloko ya mabe tika ye aza élève non élève il faut kolakise malamu élève batikaka ya tika ye ya kanisi biso tozwi mbongo na yango mais aza quand même intéressant il faut apprendre ye vraiment oza drôle vraiment drôle film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na bafidélian merci na bafidélian na nyonso fidèle d'histoire yango oyo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment, papa ye onandako na mwasi na ye tolanda film oyo secret caché papa jusqu'à quand on continue vie oyo eloko moko ezosimba te
ozo fournir tes efforts pour trouver mbongo ozo fournir effort ti tala koloba bongo te non koloba bongo te nazo ko presser façon ozo loba nanga te nazo ko travailler durement oyebi te nene naza ko sa pona zo mbongo o travailler durement pi combien de temps to souffrir boy tala baninga na yo tala baninga na yo penda bosala ka musala moko bangwana tande bakomi na mituka tande bakomi na mapangu bazo sala mbongo kende tuna bango secret naza penda na imerte ya baide na yo wana pardon na boyi baide na yo zo pesa nga wana na boyi na nga baide zo pesa nga wana ya kena kende na tuna bango secret nga kuna zo kende ka bala kisanga musala soki na yebi na ko sa pe mboko lokola bango malamu etalikaka biso tofandaka boye mama nalobi boye makambo na bango etali bango ngai nazokende kozwa formation mpona koma lokola bango tika nga na makambo na bango baza bayao bazali bato oyo balakisaka bato ordinateur bato balakisaka bato ma internet bazali artificialiste nga makambo na bango etalinga te nga nazokende nazwa formation na nga soki nayebi nabanda kogénere bacontenu na nga nazwa mbongo donc epesaka kaka ata mama donc nalingi mpenza te ke soki nazongi boye nasali ebele makambo nasali kuna te obanda koambrouye nga eza kitoko te o nalingi bongo te pardon koambrouye nga te kosala mbongo ya facile te yo kasi eza facile chauffe na biloko kuna nga nalia biloko eza na musuni te ka sosi ya pamba mais ozoluka soupe ezali ozoluka musuni pesa kaka soupe bongo nalia na fufe lala filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût bamama pardon ebele bandeko ya basi batindika mibali na bango batindika bajo na bango na kati ya banzela ya mabe na kati ya molili a cause ya pression mama na ngai pardon ozolanda filme oyo na bondeli yo kopuse papa te kopusaka chéri na yo te kopusaka mobali na yo te kooblijaka ye te ke azongelo kaka na mbongo na ndako asala mosala lokola bato mosusu oyebi te bato wana nini baza kosala nini basalaka bomoni vie eza malamu vraiment donc tokosala suni na mbongo ozotosa biso mbongo ozotama yo ozoseka nini non na yoseka parce que ozoseka nini est ce que makambo etali yo est ce que yo oza na mbongo non chef nga aza na mbongo te d'ailleurs sunga nga yo longola nga poussière na basket na nga oyo longola poussière tala ndenge nini bato ya mbongo bato bazwa bato babonga bako manipule mobola mais olobi na nga na pangusa no mais attaché ngai mais olobi na nga kena pangusa mais ndenge nini alobi na yo pangusa ofala lobake eloko na yo wana ezalaki na mai ya salite ya sikoyo salite ekoti etache na lipapa na nga est-ce que oza normal yo pende oza normal yo ya sikoyo na otambola ndenge nini nga riche nga moto ya mbongo na otambola ndenge nini oza mna stupide yo tala penda yo kuna yo pende oza mbongo osoma basket oyo yo penda nde oza wana longwa kuna tala mbala suka tala samusaka ndenge ozosala kombola tala zoba oyo mobola mutu apasi zoswe na yo malgré bayaya bazofinga bango mais basi na bango baza vraiment contente te na makambo oyo bazosala ndeko na ngai filme oyo titre na yango ezali secret caché secret oyo ebombama sekele oyo ebombama nini ebombami na nsima ya bainfluenceur na bainfluenceuse nini ebombama na nsima ya komanda wana oyo arenyaka na secteur wana nini ebombama na nsima ya ministre wana nini ebombama na nsima ya journaliste ya honorable nini ebombama na nsima ya cambiste na nsima ya artiste wana yaza artiste yaza patron ya baartiste me bafilme ya malonga
asalaka te tomona esika te azosala bafilme oyo ezwi bapese batrophée nazokoma kaka milliardaire azokoma kaka na bambongo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi te nini ebombama lelo nga babino Serge Fidèle di Motonzambe na membeli bino secret caché secret oyo ebombama secret oyo eza na se to découvrir yango na film oyo eza kitoko pardon na bondeli yo toza na 5 parties oyo eza partie ya liboso pardon ndeko na nga ya mwasi soki olingi olanda ba partie nyonso tout abonnez-vous massivement na compte na biso YouTube na chaîne du moment Fidèle di Mauve TV yango wana liboso ya TV na yo na couleur rouge Fidèle di Mauve TV okokuta ba film ebele interprété par moi votre humble serviteur le président Fidèle di Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment maman moko abenginga ayebisinga président Fidèle di ba film na yo goût ba film lengi ba film ba conseil est-ce que bato ba pesa ka ba trophée ba kota la te Fidèle di story na ebisi maman chaque chose a son temps ndako porte ba fungula ngote est-ce que fait la kebele loko moko ba bomba na porte ngai fona fungula porte ndeko na ngai yeko aza élève mpasi eleki yango andima asala na ménage bandeko baboyi kopionne ye mais aluki na sima na bango afongola chambre oyo bango basalaka nini to découvrir nini eza na kati ya chambre oyo pe pona nini objectif na ye eza nini soki afongoli yango akokuta nini film oyo eza kitoko bafidedian film oyo eza goût merci na bafidedian nyonso tu ya lemba bafidedian nyonso tu na bafidedian ya maluku nayebi ke bozali ebele afongoli sacrifice temple temple de sacrifice temple de sacrifice temple de sacrifice akuti esika nini secret ebombama titre ya film oyo ezali secret caché oyo ebombama ndeko na ngai ya mwasi lobongo nde basalaka mbongo do baza bango bato bakisi nzamba lola do bongo nde baosala mbongo amonaka do bazam na kati ya fraternité na kati ya na molili na kati ya bakisi na kati ya loge bandeko na ngai question eza boye ndenge amoni est-ce ako survivre bongo soki bayebi ke ye amoni nini ekosalama ngayo bato naokanisa baza bango ba influencer naokanisa zane ka cambiste nakanisaka zane ka journaliste nzoka nde aza na secret caché ngalo ngana so bakutu crédit pa na yo na cabine mo ngamikie na oto sa client te mi place wana na pisa ebe na mbongo te onu Credit Shop Africa Credit Shop Africa eza service ozo permettre yo osomba eloko maleme na musika à partir ya téléphone Android na Credit Shop Africa bazoteka ba télévision ba radio ba téléphone biloko nyonso oza na posa ya kati ya Credit Shop Africa yo mutu wana mbongo mbala moko te osomba eloko par exemple wana poso somba téléphone wana $200 te on vexé mbongo no malembe ba mo zo eloko na kati ya Credit Shop Africa siko biso batakabili batie biso système ni biso tozala pona ko aider bato a sepele eloko na Credit Shop Africa aye la cabine na yo osali na inscription o commander eloko ba client ba no vexé mbongo awa pona basomba biloko ba oloko la ba pourcentage na yo chaque vendredi ba ofuta yo la pourcentage il y a 5%. Donc chaque vendredi, nous avons un Credit Shop. C'est la ligité. C'est la ligité. La ligité la cabine dans la caméra. Yo là li la cabine belé ba comme la Credit Shop Africa. Na boy. Ya papa na ngai. Nini boye. Yo po lingo mambo Credit Shop Africa. Ya Credit Shop Africa. Nazo somba biloko ndako.
ndeko na biso ya mobali yeyo après avoir comment un secret caché oyo ebombami donc nandimaki te ke bato penda bakokozala bato bakisi boye donc na nsima baordinateur na nsima baapplication donc na nsima ya tiktok donc bazali na makambo minene boye nzambe na ngai nakosala en sorte ke bayeba te ke ngai nayebi misala na bango ngai nakoluka place ya bien nakoluka place ya bien nga mpe nakota nga mpe naluka nakoma na mbongo nga mpe nakosala en sorte ke bato babanda kokombolela nga ndako bakoma basali na nga bakoma koservir nga bagrade babatela nga ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali filme ekomi gu pardon yaya kota na youtube na yo ata kure eza te betaka fide du mauvais tv na youtube na yo landa filme yako film ekomi kitoko bafide bien film ekomi gu merci na bafide bien na bafide bien na nyonso merci à mon colon Alex Mbuyamba ya mama Claudia Lukebadio merci na papa Dato Tayele merci na papa Keros Kafi merci na adorateur nani yango mpe nini ememi yo na kati ya temple posa na yo eza nini loba mwasi ya mayele nazala paske nalingi nasala mbongo na vi na nga nazosala nyonso lokola mobali naturellement meloko ezomarche eza te ekoma yebisa gra ekuma posa na yo mpe akosala yango yebisa ye kombo na nga Tinedu naza graso ya yao nazoluka mbongo na balolenge nyonso me nazozwa mbongo te nazosakrifie vi na nga nazoganga ndenge naoganga bongo na fidèle story me mbongo eza te sunga ngai mpena nazwa mbongo nakoma riche nalembi bobola nalembi pasi nalembi yango pardon sunga ngai nakosala nyonso tu mpo nakoma na mbongo nyonso koloba yango nakosala pardon nalingi nazwa mbongo nakoma riche pardon sunga nga grand maître nabondeli yo sunga ngai nakoma riche pardon vraiment nabondeli yo Tinedu oyo sengi eza simple ekoma grand esprit akokokisa posa na yo me oyo ezesengeli osala fosala sacrifice eza na prix ya kofuta mpo na koma pa mama naza prêt ya kofuta prix nyonso mpo na koma naza prêt oyo nyonso ekosenga naza prêt sikoyo nde naza na prêt tala naza prêt Ikuma esprit monene bandeko na nga basi bandeko na nga mibali filme komi elengi oka na première partie ya pamba zoba bisku opesa mwana yo ya mwasi alia soki ale akokufa soki akufi nde okomi na bozwi est-ce na yoki yo bien est-ce nayoki yo bien nasala nini mwana nga ya mwasi oh non tika bongoko mwana na nga moko ya mwasi non nayebisa oke naza prêt ya kosala nyonso me ya komoma mwana nga ya mwasi te donc nakopesa eloko soki olingi bato nyonso ata mboka oyo ata RDC mbana opesa mwana nga te pardon nakosala yango te soki bongo totika soki okei osala eloko te yebake mwana yo akokufa mpe yo mpe okokufa soki osali oyo nalobi na yo te nasi nayebisi yo na avertir yo liwa eza liboso na yo mpe liwa eza liboso ya mwana yo azalaki deja mpe aponami ke yosala richesse eske kokochange eloko mosusu te kaka mwana nga ya mwasi naza kaka na mwana moko wana pardon nalingi susu te nalingi nasimba sokisi te o nabona nga mbongo nalingi mbongo te o
mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baïban surtout bozali na diaspora baïban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobe la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Eh bien là, baby, ça finit à bango. À cause ya kolula, à cause ya kolanda. Talande konabiso, à kendaki kosa la formation. Et si kendaki koluka formation, à keko kuta, bazali bato ya influence. À keko découvrir que baza bato ya kisi. Yepe a décidé, yepe a lobby, yepe a kota, aluka esika, akoma na mbongo. Sikoyo. Na pesa sacrifice ya makasi ya vie na nga. Ada. Naza vraiment désolé moi na nga ya mwasi. Ah déjà lobi aza désolé c'est que andimi ko sacrifier moi na ya mwasi. Bandeko na ngai nazo memela biso ba film oyo teka poto tala mama zolanda nga na ndako ndeko ya moto zolanda pardon telemisaka pe vie de prière. Boye malamu chéri wapi mwana nana zongi te oh ezano era ko bimate bazana kati école oh na memela ke biscuit soki aye pesa ya lia biscuit wana papa memeli mwana biscuit oyo euti epai ya manganga po mwana akufa mama pe vie de prière eza te ndeko na ngai ya mwasi pardon oyebi te bisika papa atambolaka oyebi te barelation ya asalaka oyebi te badanger ya azo riske me ntango azoya na ndako zala calme na biso patiente soki mbongo ekoti na kotindela yo pardon zela zala calme ça patiente non ni nango ouais bato bazwi mbongo ya makila bango yo na bandai koloba maman papa azongi
loko nyonso akomema na ndako pardon tiaka loboko na yo sambela ata na motema senga protection ya nzambe toyebi te ntango tobimaka oyo tokutaka baréalité bato ebele bakota na bisika mosusu par conscience abandi mpe kosala makambo oyo akanaki te tala ndeko na biso ya mobali a cause ya influence ekotisi ye akomi so kosala axe oyo akana te kosala na vi na ye filme oyo ete ya yo filme oyo ete ya ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ya ndeko na ngai ya mobali fide d'histoire yango oyo boni ndeko na ngai ya mobali boni oh mobali namoni yo leo retard ni nango e marché te lobi oyaki te mpona nini ah non nazalaki na makomona banda ekosala vraiment na ndako nakendaki na ekole ya mwana réunion de parents tinedu do yango siko ndenge obandi koapprendre mosala do yo siko otikali na ndako mpo na réunion ya baparent otiki mosala non chef omoni ke ezalaki réunion ya baparent directeur ayaki retard donc directeur ayaki retard directeur eza problème na mosala yokanga sika oyo yokanga siko nayebisa yo bien mosala eza tata mosala eza mama formation eza bablagi te soki ozosala formation esengeli ozalaka na aire bapesi yo l'aire eza mbongo eza aire naokolekisa ta na ngai te mpo nazelaka élève aya koyekola oyoki ngai mbala suka soki orepete yango okoya na ndako nabengani yo mpe okosesi formation te oui chef nayoki limbisanga vraiment pardon lobi nakendaki nde réunion ya baparent na école directeur wana nde awumelaki ntango ye awumeli siko aye retard namoni ekomi deya 14 heures cour ebandaka 8 heures so nakoya 14 heures ndenge nini nayoki yo mais napesi o dernière chance nangi bozoba te bana king bana braza bana monde entier bana mokili mobimba groupe na bino Fededi efongoli ba porte pour na bino ba boss na kosala groupe cinématographique Fededi eza wana pour na bino yo moto sala eza mosala te yaka awa na groupe cinématographie Fededi awa eza des formation et pas de biso to sala ka ba vendir te yo moto sala te na bengisi ba mama ya bungu ya selembao ya njili ya lingwala ya kapela bino tuboya na groupe cinématographique Fededi na groupe cinématographique Fededi toza na biso mosika te toza justement na des bonhommes na son de mouton yo toza na posa oya ko rejoindre na biso na groupe na biso komela na privé numéro pe yango 080 13 79 140 na bandeli 080 13 79 140 to bengs bino nyonso espoir bien plus haut que le Regardez ces histoires qui défient les familles, où la sagesse et la vérité toujours scintillent. Ce n'est pas qu'une image, c'est un don du ciel, une vision pure pour un futur essentiel. L'artiste reste la star de chaque instant. Il bâtit l'avenir en restant perçant. De la RDC au monde entier, on acclame ce feu sacré qui brûle au fond de notre âme. Appelez le guide pour vos mots de soutien, au du cœur pour tracer le chemin. 9, c'est les 7, 400, 400 pour que l'œuvre grandisse avec tous les enfants. Il remercie ses fans, sa force et sa lumière. Ensemble nous brisons toutes les frontières. Oh, Fidèle movie, le seul et l'unique flambeau. Des films qui brillent et qui rendent le monde beau. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, landa film oyo. Nalobaki na débit, eza na bato ebele akosunga yo te na vie, akopesa mbongo te. Mais soko ke na ba, François somba masanga wa. Natanganga. Est-ce qu'il y a même sacrifice ya mwana tolanda film oyo na bokebi nyonso. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien. Maman na comprendre te ou. Na pesi mwana ngai biscuit.
mais moi nanga kufite moi na yo alaki biscuit na te ateka ngo quelque part soki aliaki yango alinga déjà kufa ale biscuit te nini ekosalama moi na aliaki biscuit te manga alingi asala lisusu nini liboso biscuit moi na alie te abimisi mouchoir zwa mouchoir oyo pangwisa na elongi na ye soki alali na katikati ya butu pardon les amants qui respectent na sengo pardon madame pardon manganga est-ce que manière mouchoir conseil ça il faut na pangwisa na butu na la kana mama na bango abujaka trop bon soki ayoki ngai na mona te ko sala suspect changer ta condition mosusu pardon manganga oyo esengeli na loba ezali zwa mouchoir sala nyonso tu mwasi amona te sala nyonso tu eke mwasi amona te pangwisa na butu zwa to yango sikoyo zwa yango sala yango nde na lobi o monde ya ndenge nini yo kodeklare te yo komipondela te bango basi babongisa nyonso ndeko na ngai ya mwasi butu ekomaka te yango ekomi butu ekomaka te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali nini ekosalama awa butu ekomi eske akopangwisa mwana po apesa mwana sacrifice to te ndeko na ngai ya mwasi film ekomi kitoko film oyo ezagu tolanda film oyo na bokebi nyonso merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso eske mwana mobali oyo akoresure kopangwisa mwana ye ya mwasi mouchoir maanganga apesaki ye po aboma ye ndeko na ngai ya mwasi oyebi te ndeko na ngai ya mobali oyebi te papa na yo mama na yo yaya na yo nini aza capable ya kosala pour que aéliminer yo botala ndenge papa oyo aboti mwana ye moko ya mwasi azaka ye moko mais papa alingi asacrifie mwana na ye papa alingi aboma mwana mpona bozwi nini yango ya motuya yo ganye nyonso ya se ya mabele ndeko na ngai ya mobali mpona bozwi ndeko na ngai ya mwasi mpo ozala influenceur ozala influenceuse ondimi opesa baparti na yo ya nzoto ondimi okoma pede ondimi okoma lesbienne ondimi mwana mobali abimaka na yo ondimi oliaka nie ndeko na biso ya mobali yeyo aresure eske mwasi akolamuka to akolamuka te bafidedian na bafidedian na nyonso première partie ya film na biso esuki awa eske mwana akokufa to akokufa te tolanda deuxième partie ya film oyo lobi merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout